Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de la prière. Ezali et tango, ya culte, ya pourquoi, ici et bandit, tango, oh, bien-aimés dans le Seigneur, avant, yako, kendekolala, ya et comitant, et tout bondela, la prière, en n'est pas négliger, la prière, en n'est pas manquer, la prière, en n'est pas louper, décolanga, ezali prière, yako loupete, Zoa position malamu et bongama malamu ndekonanga zala concentré ezali temps ya prière na biso mingi ezali na befete pona ni po tolingaka te ke tomona la gloire de Dieu, la présence de Dieu na ba prière tango ke ozali distrait tango ozali concentré te yango nde tomonaka ete nzambe akomimonisa te na ba prière na biso ndekonangai tant tozali koya liboso na nzambe Biblia elobi na biso na mokanda ya psaume chapitre 100 verset 4 elobi boye elobi ete entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde esengeli ete toya na baloyembo toya naba kantique liboso na ye ezali Bible nde mutu ezali koloba lelo ba parvi ezali te parvi ekoma spirituel temple ekomi spirituel na place wana ozali wana yango nde ezali esika oyoke toya na ba kantique yango bozali komona nazali komema bino na ba kantique ezali biblique et na verset 2 nango na verset 2 balobi servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Toya, to servir un zambe na esengo okutu na esengo. Toya na esengo ya koleka na présence na he. Ndekolanga eza la routine te, eza la habitude te que non okoma ko prier na pourquoi ou bien ozoya prière non. Et comme que moment ya recueillement, moment ya kokutana na nzambe na yo, moment ya koya na ba doléance, moment ya koya na ba problème na yo, ndekolanga nga na zolinga te ke na mema yo ke ekoma lokola habitude moko boye non ezali habitude te mais ezali rencontre tozali koya ko rencontrer le roi des rois, le seigneur de seigneurs po ete tokumisa ye pe toyebisa ye pe baposa na biso yango ndekolanga yango nde na lingi na mema bato oke ozoya na attitude ya prière ezali ke prière ezali ezobanda 21h mais obongisi yango pendant la journée na makanisi na yo l'esprit na yo ozotambola ke non ndenge eza boye nazaka na prière na rencontre ya mokonzi bien aimé dans le Seigneur eza la président eza la roi ya mboka oyo vandi wana apesa yo rendez-vous ke 21h nyonso akoya po ete akutana na yo ndeko nanga tolingaki tobonga malamu mais oyo aleki bango yango ye nde tozali koya kokutana na ye nalingi na mema bato toya teke na eza formalité te ezali makambo spirituel, nous engageons nos vies, nous engageons nos âmes pona makambo yango koya na lisekite ndekolanga a tozali koya kokutana na nzambe soit concentré bien aimé et kozala te ke ozo prier en même temps ozo prier ozo yamba ba téléphone ya président ou bien roi koti na ndako na yo kutu oko bouger kutu ata mokete yango ba oyo kutu bazali ya mokili mais ye le roi de roi mokonzi na bango nyonso ton amour ta puissance ta présence est dans ma vie ton amour ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme.
je vais t'adorer, et tout est ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais te louer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Bongwanite, oh Bongwanite, oh Zanzambe, oh Zanzambe. Oh Bongwanite, oh Bongwanite, oh Zanzambe, oh Zanzambe, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Tu es Dieu, tu ne peux en aucun cas changer. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
bien-aimé dans le Seigneur, tozali kotombola, le Seigneur de toute la terre, le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Et bénissons-le ce soir. Et le temps d'adorer ce Dieu. Et car l'adoration, c'est sa nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, azaliko luka ba adorateur, ba oyo ba kotombola kombona he. Et bien-aimé dans le Seigneur, il cherche ces adorateurs-là, pas n'importe quel adorateur, mais le vrai. Alléluia. To komisi to tomboli monene na he. Pona grâce accordée biso. Na pourquoi le to kutana susu. Na koyanga na oyaboye, bien-aimé dans le Seigneur. Ebele bazu opportunité ôté, ebele bazu ngolu ôté, bien-aimé dans le Seigneur. Ebele bazana namokiliti lelo bazali komona neti batan ya lokola collègue satan ya pamba ndekolanga to komisa na pourquoi lelo pona souffle de vie aux anango sous na pourquoi lelo tu es encore compté parmi les vivants. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Il est digne d'être adoré et nul n'est comme notre Dieu. Il est incomparable, il est infaillible. Seigneur, ton nom est grand par ta puissance. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh bien-aimé dans le Seigneur, kumisaye ndekonanga tala baoyi bazana ba opitona na minito toleki bangote baoyi bazana ba koma toleki bangote ndekonanga kumisaye na pokwa lelo nyonso azali na soin intensif na soin palliatif akomi kozela ete motema ekata toleki bangote. Bien-aimé dans le Seigneur, santé aux anango tuna oyo azali kotungisama na malade na minito omonake ya solo ozali malamu ata kuna nos yeux eloko ozali koluka te epai na nzambe kumisa ye. Même si rien ne semble marcher kumisa ye, même mabote ozali kozela ezali koumela kumisa ye. Bien-aimé dans le Seigneur, élevons-le, il est digne d'être élevé ce soir. To pamboli monene na ye prêté ajali mon santo soki na yete nanani mususu moko te oya kokani na nzambe oyo akomisa biso bana nzambe ya ofele. Alléluia. Tokoma bana nzambe na bosangani ya mwasi na mobali te, me na molimo na nzambe yango de lelo tokoma tokoma ya nzambe, tokoma ya nzambe. Ba nyonso bandimela ye, ba nyonso zaliko bayamba ye akopesa bango bokonzi ete bakoma bana na nzambe, tokoma bana na nzambe, tokoma ba intouchable apa topamboli monene na yo pona œuvre ya croix pona makilo sopa kinangomba na Golgotha. Tu as été offert pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Que toute la gloire te revienne, n'a pourquoi l'élo, que tout l'honneur te revienne. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, notre pour notre grâce accordée biso. To banda ko kutanaka 21h nyon son zambe tata, c'est que te makasi epeseme biso ko uta epaina yo. Bien-aimé to bandi ko senga manaye likolo bomo na biso. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous tes enfants. Pardonne. Ne te souviens pas de nos péchés. Ne te souviens pas de nos iniquités. Ne te souviens pas de nos erreurs. Et ne te souviens pas, Seigneur, notre Dieu, de nos désobéissances. Mais pardonne, Seigneur. Et pitié, tu as été offert pour nos péchés. Et tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur, ce soir. Parce que tu alliés à eux. Et justification. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Des konanga senga mona nzambe likolo na yo, likolo ya mwasi na yo, likolo ya mobali na yo, likolo ya bana na yo, likolo ya famille na yo. Yango nde crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Yango na ezali automatique te, ezali ke yo nde obondela ke nzambe alimbisa bango. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Papa limbisa biso, tozali bana na yo, kotangela biso mabunga te. Bien-aimés tozo senga makila na yeso epeto la biso, makila na yeso eganga, makila na yeso eloba na faveur na biso na pokwa lelo, le sang de Jésus tozo mela makila oyo, na pokwa lelo tozo melisa bana na biso, apa na melisi bana nanga, melisi ba membre ya famille nanga, makila oyo papa epeto la, elongola bosoto nyonso, elongola nyonso ya mabe kat nanga Seigneur, makila na Yesu, makila na Yesu.
bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ce sang, il y a aussi la puissance. La puissance, ezali katna makila, ezala partage na biso, na bandaku na biso, et maki puissance ya makila, puissance ya makila, accompagné biso, na bisika nyonso tozali kotambula. Et non seulement il y a la puissance, mais il y a aussi la victoire. Tozo sakola. Et la victoire qui est dans le sang de Jésus. N'importe alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et victoire oyo, et accompagné bomo na yonzi ndekolanga, et na bisika nyonso to eshuaki, déclare la victoire. Que rien ne semble marcher. Alléluia. Tozo takola, tozo sakola, elonga makila kunana likoloba, longa ki pona tina makila, mais makila o échangé te. Bien-aimé dans le Seigneur, bisope tozo tatola, elonga makila na banzela nanga nyonso. Dans tous les domaines de ma vie, je déclare la victoire dans toutes les circonstances de ma vie. Et nazo tatola longa. Bien-aimé dans le Seigneur, na dossier wana ozali kozela pa na kolo tatola longa. Alléluia, alléluia. Nabisika wana makanisi ke kobala te tatula ilonga ki na kobala. Au nom de Jésus-Christ, atola ilonga na kombo na Yesu Masia, atola ilonga bien-aimé dans le Seigneur. Tozuta atola ilonga na pokwa lelo, atola ilonga uzali katna makila, na mboka wana tatola ilonga, na ndako wana tatola ilonga. Au nom puissant de Jésus, tozuta atola ilonga, ilonga uzali katna makila na Yesu, et ilonga uzali katna makila na banzela nyonso na kelasi tatule longa na musala tatule longa na famille wana okuta bandoki okuta ba charlatan bazali kat na famille wana tatule longa na pays wana tatule longa na quartier wana azo tatule longa na ndaku na yo wana tatule longa elonga Yesu Masia, elonga Yesu Masia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Molimo Santo Akamba Biso, Saint-Esprit de Dieu, et toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, et Salangai flamme de feu, Konam Sala Oyo Papa, Salangai flamme de feu, cher Saint-Esprit de Dieu, Alléluia, Komisanga, Alléluia, 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 Nazala Seigneur notre Dieu, un combattant, Nazala un vaillant héros, Nazala un guerrier, Nazala un résistant spirituel, et toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, papa na pela moto, ministère oyo pela moto, bande ko nyonso pesinga na kamba, papa bazala ba malimba te bazala, et va pela moto, bo pela moto, nom de Jésus, a déclaré au nom puissant de Jésus, bo pela moto, banda kuna bino pela moto, na pelisi moto, au nom puissant de Jésus. Bozala te, ba malemba te, au nom puissant de Jésus. Bozala ba matinda te, bozala te que la bino te, Seigneur, bino de bozala sima, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Molimo Santo Nzambe et illumine, Seigneur, toutes les zones d'ombre. Ya vie à Badadayo, ya ministère oyo, na kombo na Yesu. Alléluia, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Encore une fois, na pesi no mbote, na kombo na Yesu Masia, bien-aimé, na to sollicité, na pokwa lelo, toko yoka liloba na Nzambe, na sima koyoka liloba na Nzambe, et toko kota na prière agressive, et na sima la prière agressive, toko tika butu na biso, na maboko na Nzambe, et tenkolo, abate la biso, abate la bana na biso, abate la mabota na biso, yango nde tokoyoka nano liloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Mena pokwa lelo na micro ezali Mote Philippe ndekolanga yaka pokwa nyonso ete tobondela topelisa moto na kati ya bandako na biso afin que munguna amone la biso lisusu te bien-aimé dans le Seigneur. Soki na no sabona na nute ndekolanga sabone na yo et pour être au bandakozwa la notification en temps réel ta la clochette wana ya muke wana bien-aimé dans le Seigneur tant sous et sonné au kité mais ce qui clochette wana au cliquant au sous et ko bandako et bandako et notification wana ko bandako ko mona boina si moko et ya rouge et bandako indiqué yo attaque et les kaki et beta ki yo kakité mais et notification wana ya rouge et ko bandako zal bien-aimé vous partagez na ba réseaux sociaux na bino et vous partagez vous inviter pe ba ninga na bino ba famille na bino afin que tokoma une grande armée pour notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana ndekona nanga lokola banda to bandina no like nano na monitala nano like nano te like nano bien-aimé dans le Seigneur nyonso ana tozali ko appuyer musala Nzambe ndekona nga yango biso nyonso tozala ba disciple to salela Nzambe
et bénédiction Msusu et Yaka Nako Salela Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Tokomi Namoma Yakoyoka Malobana Nzambe. Amen, amen, amen. Balingami katina kolo Yesu Masia. Bana na Nzambe. Nabomo itokomi moma yakoyoka. Liloba na Nzambe. Liloba na bomo. Iloba oyo esala nyonso oyo tozali komona na oyo ezali komona na te. Liloba nanguya. Iloba oyo ke oyo ekoleka te nyonso oyo tozali komona nase na moi oyo ekoleka me liloba na Nzambe ekoleka soki mukete ndeko na ngai yango nde napokwa lelo simba Biblia na yo zalaka na Biblia na yo et investi na kosomba Biblia esala ba étude biblique ndeko na ngai po ete okola na maloba na Nzambe ezali malam yango nde ministère na biso ezali tozali ko mettre l'accent sur la parole de Dieu parce que il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Yango nde tina otokomona na pokwa lelo importance ya liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ezali na importance capitale échec mingi o ezali lelo kati na makambo Nzambe buzoba mingi otozali komona lelo na église ya Nzambe ezali pwete batu bayebi liloba na Nzambe te batu ba maîtriser liloba na Nzambe te batu bazali na connaissance superficielle ya parole de Dieu. Les aucun paroles wana ezali nde Nzambe yemoko bien-aimé dans le Seigneur et somba Bible na yo tanga Bible nde konanga nazali ko exhorter yo ete ozwaka au moins 15 minutes chaque jour ya ko vanda liboso ya parole de Dieu mais avant osale lango obondeli na Nzambe ete Nzambe langa nazana posa ete opesanga pe mayele ya Biblia pete nazala na connaissance ya maloba na yo mais mutu nyonso azali ko rejeter maloba na Nzambe azali ko rejeter Nzambe yemoko alobi ete mon peuple est détruit faute de connaissance. Alobi te que faute ya prière mais faute ya connaissance yango de uzali détruit. C'est pourquoi rien ne semble marcher. Ya soki ozongi na makolo na Nzambe soki ozongi na koyekola maloba na Nzambe ya ko méditer parole de Dieu ya koyoka ba enseignement ya koyoka ba prédication ya kozongela ba note na yo wana ya attitude wana ozali kosala tu seras côté spirituellement et mwana oyo abandi koyeba makambo. Sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur na pokwa lelo tozali kotanga maloba na Nzambe na mukanda ya Jean chapitre 15 tokotanga verset 6 na 7. Est-ce que vous avez beaucoup place Jean et Komami et allez dans ancienne alliance ou bien dans nouvelle alliance? Oyebite na Biblia électronique okobeta ekobima ekolaksayo mais zoa Bible ya papier quelques euros quelques dollars oko investi ezali pour na salut ya bomo yenayo. Bien-aimé dans le Seigneur tozali kotanga maloba na Nzambe Seigneur Jésus alobi boye. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, il les sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, importance la parole de Dieu n'a pourquoi aller l'eau et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bande konanga place échec ezali na vie chrétienne place ok makambo ezali kosimba te makambo ya buzo be koti mingi pona nini na place ok est-ce que maloba na Nzambe e demeuraka kati na yo ndekonanga bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui maloba na Nzambe est demeuré katina yo okomi lokola ekomami na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature bien-aimé dans le Seigneur. Bah, le but est que si quelqu'un est dans votre église non bien-aimé dans le Seigneur Bible le but est que si quelqu'un est dans
na ba prière wana ozali ko salamana. Non, il faut te demeurer na kati ya Yesu. Si quelqu'un est en Christ, okokoma elingi koloba soki maloba na Nzambe ekoti kati na yo evandi kati na yo ekonanga okomi ekelamu ya sika. Ozali susu mutu wana te oyo ndenge to yebela wana te ndenge Philippe wana obo yebela wana te ndekonanga yango de o changer ozalaki moyibi otiki moyibi ozalaki mutu ya mobulu esili. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, Christ mutu azolo bana pokwa lelo. Est-ce que tu demeures en Christ ou bien tu demeures dans votre église? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au demeure kakati na pasteur na bino ebele ba komi na komi obsédé na ba pasteur na bango na ba kambi na bango te konanga ataku ndenge ozali koya a kozala obsédé na ngai te zala kota kati na Yesu secret ezali awa ete kati na Yesu, bien-aimé dans le Seigneur. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté de haut. Ya oh, ba prière wana ya lokuta e ba jeune wana belebele wana tant que ozali kati na Yesu te ba lobi ke ba ko bwaka yo libanda ozalaka libanda Yesu, bien-aimé dans le Seigneur. Ozali lokola étapé ya nzete, bien-aimé yango de Bible lobi comme le sarment étapé wana nzete et tango ke ba kati yo ba bwaki yo okokauka yango de bokauki ekota kati na bombo na yo et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ba koni ba sala kango dit ce que le côté okende ko bwaka ngo na moto, bien-aimé dans le Seigneur, et il brûle yango de ozali ko brûler et le ko mokote e ko tambola te yango de fotolanda kaka principe ya Nzambe tant que tozali kolanda ba principe ya Nzambe te échec sur échec et tant que ozali ko demeurer libanda ya Christ. Alléluia, ozali taper wana ba katio ozali libanda, bien-aimé dans le Seigneur. Mais na verset 7 si que Seigneur a le but, mais si quelqu'un si quelqu'un ne demeure pas en moi, mais awa est changé, mais si quelqu'un demeure en moi, ya ce que vous allez kati ya Yesu et vous allez le kolanzete et l'onami pembeni ya mai et misisa na yo et kote kati na mai et ko produire et ko yeba moyete et ko yeba sécheresse te peut te zete nango et kote kati na mai, bien-aimé dans le Seigneur, et que mes paroles demeurent en vous. Ce qui maloba na Nzambe et vandi kati na yo mais olinga maloba na Nzambe te, bien-aimé dans le Seigneur, olinga maloba na Nzambe te de konanga demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui ozali katina Yesu ndekolanga, ce qui maloba na Nzambe evanda katina yo, ce que oyebi ke ozaya Nzambe alobi ke mesiko yo senga. Est-ce que mutuna na pokwa lelo, est-ce que ozaya Nzambe, est-ce que ozali ko demeurer katina Yesu ou bien ozali ko demeurer na dénomination na bino na église na bino ndekolanga. Alléluia, bima na kati église, bima kati na obsession ya basali na Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de bozali obsédé na basali, mais attaque bozomona teke attaque basali ba bêtise ya ndenge nini. Est-ce que omoni ba église wana ekaoki? Est-ce que omoni batu wana batu batiki bango mais batu bazola na kaka buzoba kota kati na Yesu, bien-aimé dans le Seigneur. Toki ozali ko demeurer kati na Yesu, soki maloba ya Christ evandi kati na yo ya alléluia, au nom puissant de Jésus ya okokoma lokola nzete wana elonami pembeni ya ma. Que la parole de Christ habite en nous abondamment, bien-aimé dans le Seigneur. Maloba na Nzambe evanda kati na biso ya ebele ya kofuluka. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui m'a levé ensemble et vendu katina yo yaya okomona ke okomi mutu ya sengo okomi mutu ya koseka okomi mutu ya kimia e bokaboli e ozo kabola susu te ozali susu mutu ya lokosi ya mbongo te okomi mutu ya bolingo, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui m'a levé ensemble et vendu katina yo na pourquoi le bien-aimé Biblia elobi na Ephésiens chapitre 5 verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange à Dieu. Oh, comme bien-aimé dans le Seigneur. Na verset 23, le but, rendez continuellement grâce dans toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, comme Amutu, Yako Kumisa Kanzambe Tango Solamu Kina Tongo Kumisa,
ok musala zongi okumisi nzambe oyeboye bozali ko s'entretenir par des psaumes ba psaume wana ozali ko tanga yango bien aimé par des hymnes yango nde bozomona na zome mabilo na ba hymne oyo bien aimé dans le sekolanda mungongo te kolanda mungongo te na ba cantique spirituel chantant et célébrant et de tout votre cœur le louange à Dieu yango nde oyo nzambe alingi na biso na pokwa lelo bien aimé. Est-ce que maloba na nzambe vandikati na yo ou bien au vandikati na église bima na kati église kota na kati ya Yesu kota na kati na maloba na ye yango nde alobi ke soki bo demere oumeli. Est-ce que ozo oumela na maloba na nzambe ou bien ozo oumela na maloba passé ya attendez dans autres bo examiner toutes choses examina bo zala ba fanatique te fanatisme e bomio de kolanga fanatisme e bomio kota kati na Yesu kota na kati ya maloba na Yesu Kristo e fanatisme e bomio komi musika na nzambe yango zomona ke rien ne semble marcher yango bakoya na basolga e année élévation écologique 2021 ezalaki année bo lekio ndekolanga okomona ke bambu les okende tango ezo soki Yesu aye lelo aye kokuta yo kati na maloba te oza libanda alobi ke bakobwaka yo libanda bakojete yo na moto bakotumba yo kobrûler au nom puissant de Jésus yango de tina ya maloba pokwa lelo Yesu abengi yo ndekolanga pesa motema epai na Yesu na pokwa lelo. Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur notre Dieu prete yo nde oye kozongisa biso tozonga na makolo ya Yesu na pokwa lelo bien-aimé kaba motema na yo epai na Yesu bimisa makanisi na yo na fanatisme alléluia bimisa makanisi na yo bimisa bomoto na yo na obsession oh ngai biso batu ya catholique jamais naza catholique 100% zala 100% Jésus na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur zala 100% Jésus azana posa na yo Jésus azana posa motema na yo alobi ke soko zo demere kati na yete yo oyo zali ko demere kati na église ozali ko demere na dénomination bima na pokwa lelo kota kati na Yesu maloba na Yesu evanda kati na yo okoma ekelamo ya sika alléluia. Si quelqu'un est en Christ balobi te que si quelqu'un est à l'église si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature et toutes les choses sont passées makambo nyonso akala les kameyo makambo ya kala ezana motema mabeti lelo kindoki tika kindoki kota kati na Yesu tika makambo nyonso mabe Yesu abengi yo na pokwa lelo. Est-ce que vous allez est-ce que tu peux monter avec moi dans la prière ce soir? Monte dans la prière. Alléluia. Pesa motema na pas inonzo. Seigneur, alobike na telemi na porte nazali kobeta. Oya koyoka mungongo nanga. Afongolela ngai porte. Alléluia. Prete ngai Yesu na kota kati na ye. Alobite ke passer na binote passer mokote asopa makila na ye pona yo. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix. Tous à la esclave ya l'église était esclave ya pasteur te bima kati na église wana bima azoloba bima na molimo na lobite ke otika dénomination na bino mais bima na kati ya obsession ozanango bima na kati ya fanatisme wana. Seigneur, on a fongoleli yo motema na pokwa lelo simba motema nanga papa yonde okota. Alléluia, oza contrôle ya vie nanga, oza contrôle ya motema nanga. Boyo kakate maloba na nzambe lobi ke notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, yango tango ko fongolela Yesu motema yango yende mutu akoyana molimo santo akoya akovanda kati na yo bondela na pokwa lelo. Seigneur, zwa motema nanga zwa bomo nanga na kombo na Yesu na tambula na yo simanga na loboko Yesu nanga tambusanga papa na tambula na mulilité na tambula na mulilité ndeko nanga soko salango na pokwa lelo sincèrement Yesu akozwa contrôle ya bomo na yo. Alléluia, yango mona kate ngai la catholique jamais que tu me dois bimisanga na catholique ya Alléluia. Yonde zala ya Yesu lova kengai kati na Yesu mutokobu longola ngai na nzela Yesu azalite. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bondela ndekonanga. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
Alobi que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté de haut. Yaya, sokoza libanda Yesu, aussi au bois kama libanda. Et ça spirituel, yo nde ozo mimona ki oza na kati église, yo nde tozo mimona ki oza na kati ya Yesu. Zokande basi ba bois kayo libanda, yaya basi ba kata yo Yesu asa kata yo. Zonga na poko lelo, toza tant ya grâce na nos silité, tant ya grâce na nos silité de kolanga, tant ya grâce na nos silité. Belelaye, avanda katinayo, avanda katinayo, au nom puissant de Jésus, avanda katinayo, alléluia. Yango de salima lo banan sambe soke se lo bi malo banan sambe e bi makapamba te de kolanga ezanga kosala ba effet nango lo connaissez bima e lo ba ke azali katina Yesu te o azali ko demeurer ko umela misisa na yo e da la katina Yesu o de kolanga soke ozali ko umela katina Yesu te ya yango de sobra ba prière na yo sans effet ba prière sans effet. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, kolo tamsabo moinanga, e kolo simbangai papa. Alléluia, papa. Motema nangai na fongoli yango na poko alléluia. Alléluia, ndeko nangai belela Yesu. Yaka kota katnanga, e yaya, olongwa na fanatisme wana, olongwa e l'église. Alléluia, ndeko nanga, e okanga mandena Yesu. Soko kangamina Yesu, oko mona ndenge vida yo eko changer. C'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui sauve, bien-aimé ton le Seigneur. C'est Jésus qui délivre, oh, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Hawana ministère oyo dekolanga ngana koya kola kisayo kaka Yesu atindinga na former ba élite ba qualité. Alléluia. Yesu atindinga ete na ko former ba fanatique mokote koya fanatique nanga ya wate au nom de Jésus. Ala kanga mana Yesu. Alléluia. Yesu abengiga atindinga epete na epa na yo yaya na mema amena yo epa na ye. Alléluia. Zambe. Et notre objectif est le salut de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Yangonde, alléluia. N'a pourquoi alléluia. Bien-aimé, mettons aussi cette culte. Sans que tu vois que le monde est ténèbre. Moto. Alléluia. Nabayi nabiso. Alléluia. Naibisibino. Et tes prières. Retour à l'esprit du temps. Alléluia. Timkolo Sokoya. Et nous babongisi contre bomo na yo ezonge la bango bakoya na mabuluana bango moko au nom de Jésus ma bango wana minene wana écraser bango moko bamimela makila la bango la bango au nom de Jésus bazanga makila komela. Alléluia. Est-ce que le Seigneur se toko ko le batena poko alléluia. Au nom de Jésus je ne mourrai pas. Au nom de Jésus je vivrai. Au nom de Jésus, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Au nom de Jésus, bananangai bako kufate. Au nom de Jésus, bananangai bako umela. Banangai bako sakola bako zalaba serviteur yanzam. Au nom de Jésus, libota nangai bako kufate. Et libota nangai batelama. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, zambetata. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau? Alléluia, tozobele le marteau, il y a délivrance, n'a pourquoi alléluia, et brisé. Alléluia, non c'est kangibo mo nabiso ba lien nyonso, ba limitation nyonso, ba blocage nyonso, na katina vina yo, et kwea, et panzana, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia, oh non soyez bili kambo nangai moto, kanda l'ensemble kwea la bayini nangai nyonso. Na kombo na Yesu tikuna na chela na mbandaka na bakwanga soki wapi apakake na yo epanza bango nyonso azali ko bloquer vie na yo azali ko bloquer vie spirituelle na yo ba vie de prière na yo au nom puissant de Jésus. Milimo o ya fanatisme brisé to brisé yango milimo ya obsession brisé avec les mains spirituelles, Jésus salabongo au nom de Jésus. Ma démonion se tozo bengana bango na vie na biso démon mon côté à l'opérationnel au nom de Jésus. Démon mon côté à opérer katnanga papa activité non c'est à diable katnanga na stopper yango na poko alelo au nom suprême de Jésus. Alléluia sambetata. Alléluia bien-aimé tout comme la kobonde la kakande boye au nom puissant de Jésus. Tout le monde kotika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire butu o na maboko la yo batela papa. Alléluia gloire na yo monisama zinga biso na gloire na yo érige un mur de rein infranchissable au monde des ténèbres koki ko atteindre biso te bouclier ya foi
et protéger biso contre puissance Seigneur sur la terre. Au nom de Jésus, que notre sommeil soit doux et paisible. Au nom puissant de Jésus. Papa, alléluia, mupanga na yo na porte ya moko na moko ete oyo akomeka. Mupanga na yo ezala sans pitié contre bayine na biso. Au nom puissant de Jésus. Qui met ensemble ezala na biso, bien-aimé dans le Seigneur. Papa, tolala te lokola bapagan. Et Seigneur notre Dieu. Alléluia. Papa, le bel biso makamine ne makambo ebombama. Alléluia, makambo biso toyebite bandoto na biso. Eh, paina yo ensemble. Yaka na profond sommeil à moko na moko le bel biso annonce biso de grandes choses. Annonce-nous des grandes choses et des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, mon frère, ma sœur, et tes enfants, toute ta famille, et qu'il te donne la paix du cœur, la joie de vivre. Oh, c'est capé, alléluia. Oh, c'est ka, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ma porte, évangile, et fungwamela yo. Alléluia. Maloba ensemble, fanda katina yo. Ezwa misi sa katina yo, que la parole de Christ habite en toi, mon frère, ma soeur. Linga parole de Dieu. Yango alobi ke soki maloba evandi siko senga. Ibino yona no maloba na evandi te ozo senga nini akopesa te maloba na nzambe evanda nano. C'est ça la formule. C'est ça le principe de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est digne d'être acclamé. Alléluia, bongwanité. Aza le lengemoko. Le du pays, libella, libella. Acclame le Seigneur, acclamons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais, aussi à une condition, à condition que sa parole habite en toi, que sa parole demeure en toi. Malheureusement, ensemble demeurer, Katinayo, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu puisses marcher à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autambula na vie à kobanga ensemble, kobanga masumu. Que malobana Yesu efanda katina yo et transformé yo et changé yo o comme kelamu ya sika mutu ya kimia mutu ya bolingo mutu ya esengo mutu ya réussite mais cheke sila mais tant que malobana nzambe na efandite yango nezomona nyonso zali komona wana au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, va communiquer na biso ezali boye pourquoi nyonso to kutanaka kaka na chaîne na biso awa nangonga 21h heure à Bruxelles, heure à Paris na prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Yangonde toyaka ete tokutana na culte biso toyaka culte ezali tant otoyaka to koluka présence ensemble gloire ensemble to tombola to rendre gloire et pas ensemble avant to kende kolala et tant ya ko confesser masumu na biso ko ete tola la penza na pepele nyonso ete munguna aya ko simba biso te bien-aimé dans le Seigneur yango pourquoi nyonso kozanga te yaka ete to bondela nzambe avant yako kende kolala na prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Tongo nyonso bien-aimé dans le Seigneur, to kutanaka nangonga il y a 7 heures du lundi au vendredi et samedi na dimanche to bandaka na 5h30 et 6h, 5h30 et 6h mais dernier samedi à moi, yangonde tokobanda kokutana mukolo et tokobanda kokutana kobanda ngonga ya 5h yangwana bandeko nanga yango tolobi ke poko nyonso tozalaka même poko ya mukolo ya misatu wana ezalaka particulièrement pona bana bobenga bandeko ebele ndeko nanga yo oyo kotaka et luka famille na yo yebisa bango ete tobanda kobondela pona bana ete diable pe azali ko manipuler bana azali ko réclamer bana ndeko nanga yango de tout na dimanche nyonso nangonga 17h yaka okota na enseignement biblique peut être okola soki okolite ndeko nanga nzamba ako confier yo maka minene te
ozala lokola mwana nano kokisi maturité te il faut ka muto akonza yo yango ndeko na ngai yaka dimanche nyonso ete okola soki okoli muto akokosa yo te na parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Yango encore une fois soki nano s'abonner te ndeko na ngai s'abonner ko s'abonner eza nango facile eza pe gratuit ezali po ete bosunga musala na Nzambe ekende liboso soki oyebi te tuna ndeko ayebi a lakisa yo bo like bo sala ba commentaire nazomona ba commentaire na bino te na chat en direct nazomona ndenge bozo sala mais place ya ba commentaire tango vidéo ezotikala na chaîne nazomona bozo sala ba commentaire te bo sala commentaire mais commentaire yango sala na langue oyo nyonso o monike oza capable soki néerlandais soki français soki kikongo soki lingala soki kiluba nyonso oyo moni wana komana yo batu oyo bakotanga yo bazali ndeko nanga yango wana nase ava na description okuta ba coordonnées na biso pour na contact ceux qui ont un problème spirituel peut être tout sungayo na prière mais beaucoup kuta soso compte bancaire paye compte PayPal afin que bosunga musala na Nzambe peut être Nzambe pe asungayo tanto comme yana de konanga to comme na suka to kutani soso mukolo alobi dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus. Bonne nuit à tous na kombo na Yesu. Amen 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 amen.